doit mettre sur pied une dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Clébois Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo, toye poto solola, nabino banamboka. Boyebi 5 minutes, ezali cours, il y a éducation civique. 5 minutes, ezali émission, oyo kitisaka banamboka. Mitema na bango parce que boyebi kebando, kibazele belé. Naipsaki bino ke batumsu bakoma rolala bazo boule lobi to créer loko nini po to bebisa mitema ya banamboka mais boyeba ke 5 minutes tozali wana pe tokozalaka kaka wana toko tikelaka bango tante do babeti gauche biso to beti droite donc tozali na guerre médiatique o kweyo tikali oleli donc yangwana nazo sabino ke boyebi ke so likambo ezali bato belé ba jijaranga ba lobaka ba kaifiaranga César Ngadi jale lo jamais lobaka makamba mabe guerre ezole kana guerre à est bandi sikote ata fachi béton à se décider si sa guerre à est mais bo tchango na sima mo Congo na été on dirait que yemutu asalaki que guerre à est zala. Le 12 mai 2012 il se tient une réunion à Rubavu. Rubavu, c'est au Rwanda, frontière avec le Nord Kivu là-bas. Des ministres de la Défense congolais et rwandais. Ils signent un accord. Dans cet accord, les deux parties conviennent de ce que les armées rwandaises peuvent entrer au Congo et surveiller les 9 frontières de ce pays. L'accord existe. Nous en avons des copies. Le 18 du même mois, de la même année, le ministre congolais et le ministre rwandais des Affaires étrangères se rencontrent à Kigali. Ils signent un accord. Dans l'accord, ils acceptent que les services de renseignement rwandais peuvent entrer au Congo, sillonner toute la République pour assurer la sécurité. Ils le font chaque jour. Nous avons accepté, pendant que nous dormons, les autres circulent. Repèrent les sites miniers, contrôlent nos frontières, sillonnent tout le pays. Enfin, c'est-à-dire pour l'exposer, parce que les données, nous en avons à revendre. Vous connaissez le fameux accord du 23 mars 2009 entre le Congo et Kundabatware, le CNDP. L'accord reconnaît aux Rwandais le droit d'être congolais et de participer à la vie politique congolaise, d'être candidat et d'être élu.
nous avons signé cet accord. La partie congolaise a été représentée par M. Raymond Tchibanda, à l'époque ministre de la Coopération, et Obasanjo, qui était témoin de la communauté internationale, lui a posé 3 fois la question. Est-ce que vous acceptez de signer un tel accord? Il dit oui, 3 fois. Obasanjo a réagi, votre pays aura des problèmes. Mais avant tout, banda, na 5 minutes, il y a les lots, tous allez vraiment présenter ma condoléance nabiso le plus émis na famille où il y a Kiamwanga na mateta au babengi Verkis, l'homme au poumon d'acier, ba qualifié dans les années 80 na ba mopanzi sango ya mboka, donc pour sakso sokazo beta ezalaka et sengo mingi na kati ya mitema ya bato, et puis vient na biso na pe comme to benge zola nzimbu pour na kota li konda bandaki ko sakana na yango te, mais asala et belé pour na musique congolaise boyebi asala ki écrit VV o ya bandaki ko pesa batu ba orchestre et belé instrument to zalaki na langa stars choc langa stars, anti choc, empire bakuba, grand zaiko wawa pour ne citer cela, mais papa mbande azalaki na kati ya masolo anate ba bandai koyoka nate ya ngona bomonike, donc papa mbana Verkis ezalaki kama ba relation ezalaki malamu te, mais wana ezali makambo ya business, donc vraiment to pesi vraiment ba condoléances na biso makasi na famille ya Kiamwanga na mateta di Verkis, et puis na famille musicale mobimba ya azali batu oyo bazalaki na sima franco, parce que soki olongwe na sima franco, donc ba viana bazalaki ba franco batabolo olongwe na sima franco, donc ba olingate ke yo progresser, mais tango ya longwe na sima franco yi azali parmi bato penza ba progresser ba comme penza pe ko tchale mo franco motema likolo, donc panzi likolo, donc vraiment toko yana ba émission na biso prochaine pour toi Sabino, donc ba funérailles ndenge ko lekado une fois de plus. Vraiment nos condoléances le plus attristé na famille ya Kiamwanga na mateta, donc toujours dans le même registre nos condoléances vraiment na monsieur Batimbombo na Savini les temples Batimbombo ou azali donc cousin il y a Mastanabiso Roger Ebenga, donc Batimbombo à Bungisaki, donc à perdre Mwasinaye, donc ils allaient pas si talaka kana couple au perdre Mwasinaye ou bien Mobali nayo, c'est pas du tout vraiment facile, donc Batimbombo, donc vous allez vraiment partager peine nayo, donc yebara ke Kleboane équipe naye Mobimba, vous allez na sima nayo, donc vraiment yangwana to bandaki na ba nouvelle ba boyebi kaka ezali pasi, donc na ko banda na ba nouvelle aboye, mais bon que voulez-vous, la vie elle est faite ainsi, donc et puis émission il faut et continuer, donc boyebi kaka 5 minutes il faut et continuer to witi na masolo ya mawa, et puis to kota na masolo avant to kota na masolo na biso boyebi que le 29 octobre oyo rendez-vous na Kisasa ezali moko ezali stade de martyr esika Fally Ipupa, boyebi que Fally Ipupa zo sala vraiment honneur na mboka na biso na musique, donc boyebi awiti kozwa disque d'or Fally Ipupa, boyebi carrière na ye tango alongwe pa Kofi ndenga sali yango, donc toujours banda donc elengi na elengi Fally Ipupa, donc to sengi na bino nyoso tout, donc muto aza sima Fally Ipupa te lobaka ka aza motema mabe, donc Fally Ipupa aigle, donc rendez-vous ezali le 29 octobre stade de martyr, donc ma porte que ça déjà ouverte à partir il y a 10 h, donc to zali wana nabino tozo pesa bino ba information ne surtout relative il y a concert wana, donc avant to enchaîner masolo na biso mususu boye le 29 octobre rendez-vous ezali moko na stade de martyr, rendez-vous il y a concert du siècle, il y a Fally Ipupa boye benzaki ya witu kozwa, donc disque d'or certifié, on a 4 fois disque d'or, donc Fally Ipupa botalaka ya on a bomonaka congolais motema mabe congolais lingi muninga de botana na star neti Fally Ipupa
Botala ndenga bandi carrière na solo longo pa Kofi afinga Kofi ta bandi ma solo ne premier album oh ba yembela e ba betele na bandeko na e ya quartier la te on est simbi deuxième fois simba te ayi bout deuxième fois simbi troisième fois simbi bandi ba featuring ba tutu ba zo seka azo sala ba featuring ezala ka boité ba tutu siko ba banda ba featuring bon moi kazaki na avance et puis mutu mo ka solo la bien. Fali Ipupa aigle, Fali Ipupa za numéro 1, toute tendance confondue. Wana sananga que moi za numéro 1. Mutu aza contre Fali aza bien te, aza mutu mabe. Fali azo pesa donc lengi na mboko. Ah Fali petit nanga Fali. Obi ke Fali ko bomo na bilenge. A bomio na bilenge yo daye ya tikali. Bilengi yo Fali pesa. Donc Fali azo sala honneur ya musique congolaise donc ya wana osenga na bino nyosu le 29 donc na stade de Martyrs. Tout est soutenu par patriotisme neti donc honorable Zak Alobaki. Tout soutenir Fali par patriotisme parce que azali ko représenter donc mboka na biso na mokili mobimba na côté à la musique. On est fiers biso ba congolais d'avoir Fali Ipupa comme musicien ya mboka na biso. Donc vraiment avant to kota na sujet na biso o tozali kolobela bino donc to marqué déjà pause publicité pour to banda na kata masolo nde bomona na titre lelo tokotala na no dossier ya présent Sassou Nguesso oyo ya Congo Brazzaville Congo ya Ngambu ba capitale la plus rapprochée na kati ya monde pays ezalaka beaucoup zalake na kati ya réunion moko ba présent monde entier présent au président zo boaka lingala wana pa zo boaka lingala bozolo ba pe makamo ba misusu bazo ka bino balé donc to marqué pause na biso publicitaire ya liboso donc restez connectés sur Clébois Original, on revient tout de suite. Codiasimo vous propose un crédit immobilier. Vous êtes du Congo ou de sa diaspora? Vous désirez devenir propriétaire en RDC et faire construire votre maison en toute quiétude? Obtenez votre crédit, puis commencez son remboursement uniquement dès la livraison de votre maison. À la Cité Kimia, nos maisons seront toutes construites aux normes internationales. Située à seulement 25 minutes de l'aéroport de Njili, 10 minutes de Safari Beach, au cœur de cette cité moderne, vous y trouverez aussi un centre commercial avec plusieurs commerces de proximité. Nos bureaux sont situés au 173 avenue Mutombokachi, dans la commune de La Gombe, référence rond-point Forescom. Venez dès à présent réserver votre lot dans ce nouveau havre de paix à Maluku, ce nouvel Eldorado au Congo. Codiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Kilelo, qui t'apparte, pichu qui t'engue. Tu as opé un appartement dans la poto. Solution mon ami. Aux ana posa ya salle à concert, salle ya mariage, pichu qui t'engue appartement. Au salle location à restaurant, au benga qui t'apparte, pichu qui t'engue appartement. Aux ana posa ya événement, au défilé de mode, au ba maman baroya réunion, au sokinini. Pichu Kitenge appartement qui t'apparte. Aux a besoin de louer terrain.
Oh nabanda otumbaka ntaba na ngai na nenga poto zone industrielle quitte appart pichu kitenge appartement olingi ofungola o ba bureau quitte appart pichu kitenge appartement numéro ya téléphone 0033 75 14 32 126 benga na quitte appart pichu kitenge appartement olingi kosala achat ya lupangu na poto ozana Kisasa ozana Ngola pichu kitenge bakitenge ba ebele me wana quitte appart check. Bisanga balobi bonne nouvelle ye surtout pour la bana Kinshasa peuple bana wa bazala province et surtout pour na bino ba diaspora botuna nganini yo lingaka kosomba biloko yo lingaka koteka biloko balobi site fungami na kombo ya Juju Link o bazoteka ba laptop bazoteka ba portable biloko ya malamu balobi soko lingi yo koma membre s'inscrit kaka na kati ya site biso yo moko kota na kati Juju Link o komona yo moko makambo etikala komona te ya malamu Juju Link depuis kala yo zalaki wapi poko tabino moko na kati ya site pour découvrir ba merveille biloko o etikala jamais kozala ekeyo. Aujourd'hui, vous pouvez faire la différence. Aujourd'hui, vous pouvez faire partie d'une communauté. Aujourd'hui, vous pouvez recevoir gratuitement des téléphones, des PC portables ou encore du cash pour vos achats. N'attendez plus, devenez membre de Gigi Link. Vous avez le choix entre plusieurs niveaux, bronze, argent, or. En devenant membre de notre communauté, vous vous donnez la possibilité de naviguer sur Gigi Link Store et Gigi Link Pool Free, être informé des dernières informations d'emploi dans votre communauté, utiliser les produits américains à moitié prix, vendre ce que vous n'utilisez plus aux membres de votre communauté, recevoir des lots gratuits. Premier arrivé, premier servi. Gigi Link souhaite fournir à chaque membre un ordinateur portable à prix mini. Nous souhaitons donner à chaque famille de la diaspora, de Kinshasa et de province, la possibilité de s'équiper en matériel informatique de qualité. C'est la raison pour laquelle nous vendons des PC portables neufs à partir de 149 $. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Ne tardez plus, visitez gigilink.com. Bilomo boto danda wane zalaki ba bande annonce ya ba partenaire na biso, merci na confiance ba pesa ka biso. Donc to koti sikoyo na sujet na biso ya lelo, donc sujet na biso ndenge na yebisi bino ezali dossier au totala ya Sassou Nguesso. Boyebi Sassou Nguesso la semaine dernière ayaki kotala président na biso Fachi Beton bayaki, donc président de la République ayambaki na ndako na ya sika ya Mongaliema, donc to lagisaki bino na bilili ndenge bayambaki président Sassou Nguesso, donc to kozongele la bino pe na bilili botala yango batoyo batalaki yango te. Donc invité par son homologue RD congolais Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président Denis Sassou Nguesso de la République du Congo est arrivé à Kinshasa ce samedi, en fin d'après-midi, par hélicoptère qui a atterri sur l'héliport du nouveau palais présidentiel du Mont-Galema où l'attendait le maître du lieu. Une visite de travail et d'amitié au cours de laquelle les deux personnalités vont aborder plusieurs questions liées notamment à la coopération bilatérale et régionale. Liées par la géographie et par l'histoire, Kinshasa et Brazzaville ont intérêt à entretenir des relations de bon voisinage en toutes circonstances. La crise sécuritaire inhérente au mouvement des personnes fuyant les conflits interethniques à Kwamouth par le fleuve Congo et ses conséquences humanitaires sur les deux rives est l'un des sujets phares au centre du tête-à-tête entre les deux chefs d'État. Une autre question qui suscite la curiosité de l'opinion, c'est celle liée aux accords signés entre Kigali et Brazzaville en avril dernier, des protocoles d'accords dits d'entente et une convention de concession dans le domaine agricole. Le tête-à-tête de ce samedi va à coup sûr dissiper tout malentendu autour des rumeurs de nature à entacher des bonnes relations séculaires qui ont toujours caractérisé les deux nations sœurs. L'entretien de ce samedi fait suite aux précédentes entre Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso. La dernière en date est celle du mois de juin dernier où les deux personnalités s'étaient vues deux fois à Oyo et à Kinshasa.
Kinshasa et Brazzaville sont également politiquement impliqués dans le projet de construction du pont route-rail qui va relier les deux capitales dans le but d'accélérer les échanges commerciaux entre les deux pays et d'assurer la continuité et la fluidité du transport le long du corridor maritime du bief atlantique. La question de la gestion des forêts du bassin du Congo au lendemain du pré-COP 27 organisé par Kinshasa, dont la suite est prévue dans les jours qui viennent à Sharm el-Sheikh en Égypte, concerne au plus haut point Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son homologue Denis Sassou Nguesso. La rencontre de Kinshasa est une occasion pour les deux chefs d'État de faire le tour d'horizon d'autres questions d'intérêt commun afin de renforcer la confiance mutuelle entre les deux pays voisins et leurs peuples respectifs. 24 heures à Kinshasa étaient qualifiées de grands enjeux. Visite d'amitié et de travail clôturée ce dimanche 9 octobre 2022. Avant de quitter le sol quinois, le président de la République du Congo, Denis Sassou Nguesso, a été reçu au palais présidentiel de Mongalema par son homologue de la RDC, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Les chaudes accolades entre les deux personnalités témoignent de l'excellence des relations bilatérales entre les deux pays. En tête-à-tête, les deux chefs d'État ont échangé pendant plusieurs heures. Même si, au sortir de leur rencontre, rien n'a filtré, l'on croit savoir que cette rencontre a permis de faire un tour d'horizon des questions liées à la sécurité, principalement celles relatives à l'agression rwandaise dans l'Est sous couvert du M23 et la paix troublée dans le Mai-Ndombe et ses conséquences humanitaires. L'occasion était également de dissiper tout malentendu au sujet des rumeurs de nature à entamer des bonnes relations bilatérales entre la République démocratique du Congo et le Congo-Brazzaville. Après des salutations et des petits messages d'au revoir, le président Sassou Nguesso a pris place à bord de son hélicoptère en fin de journée pour traverser les majestueux fleuves Congo et direction son pays. Sassou Nguesso, il faut aux à la claire na ba relation na biso. Ce qu'on a dit biso na Congo, il y a ba Congolais, il y a Félix Antoine Tshisekedi. Sassou Nguesso parce que tozali ko comprendre yote. Ozali pour Kagame ou bien ozali pour Fachi. Donc toloba oyebi que 5 minutes awa tolobara makamba bosolo parce que Sassou Nguesso ozali pe mingi kokuta na pe ko sala makambo to boyite diplomatie oblige ozali présent ozape na droit okuta na présent Kagame. Mais oyebi que présent Kagame azotia biso ba contre-temps na mboka na biso depuis ba 20 ans Rwanda tia biso ba contre-temps. J'ai toujours soutenu qu'il fallait plutôt construire des ponts au lieu de construire des murs. Ça a toujours été mon leitmotiv. Malheureusement, aujourd'hui, nous en sommes là où nous sommes. Je suis le premier affecté, comme je le disais, et j'espère que la situation n'en restera pas là. Ce que je voulais simplement dire, c'est que le fait de vouloir la paix, la fraternité, la solidarité n'est pas une faiblesse. Ça, on doit le savoir. La République démocratique du Congo que je dirige et celle que je veux voir, c'est un pays où règne la paix, la sécurité, l'hospitalité, parce que notre pays l'a toujours été. Mais cela ne doit pas constituer une occasion pour des voisins de venir nous provoquer. Donc j'espère que le Rwanda a retenu cette leçon, parce qu'aujourd'hui, c'est clair, il n'y a pas de doute, le Rwanda a soutenu le M23 pour venir agresser la République démocratique du Congo. Et j'en veux pour preuve le simple fait que en 2013, les mêmes M23 avaient été totalement défaits et leur arsenal avait été confisqué. Si aujourd'hui ils ont repris du poil de la bête, ça veut dire qu'ils sont partis de quelque part. Mais yo zalina Kagame malam mais parce que tu dis que bino boza bato ba science batu ya ba solo ya ba secte neti donc ya ba science bo pesanara donc bo s'entraide ka bino na bino le so Kagame sengi yo likamoko bo aider parce que boza batu ya ba science boza na ba loi na bino il faut bo respecter mais président Fachi ndenge biloko ana kutu akoki ko kendete ya mwa azamwa na nzambe donc okoki kutu donc ba memaye na nzela te to monaki ba vidéo ndenge ba to tambla bazoko ça président Fachi a kotuma président Fachi ndenga sambela kawana na masolo wana akoki ko kota na makambo wana te mais si koto lingi tolo ba penza
président Sassou Nguesso il faut yebisa biso ozana kanini ozali na président donc Fachi ou bien ozali na président Kagame parce que toyokaki ba mabele oyo eza côté pont oyo tokotonga wana oyo ko traverser donc Kisasa que na Brazzaville côté wana tout mabele wana otekaki yango na Kagame ozo ba déjà que côté wana eza neti frontière moko et ko permettre ba tuba kotaka na Congo ya biso na Congo na yo mabele à côté ko tekela ta mabele côté msute oteka mabele wana mais comment oki ko sala ba makambo na moment oyo zali donc parce que le baka donc président donc Fachi moi nanayo mon fils Bonaboy mais président Sassou Nguesso biso na bino Congo Brazzaville Congo Kisasa toza bato moko donc yo jamais okoki kozala donc au solo la kitoko na ndenge oko solo na kitoko parce que donc atako tu ba pays mibale bazo kanate bozo mona keneti biso na Rwanda tozo kanate ambassadeur à Rwanda zaka pa na biso atako tu tanga kala donc Mobutu ndo kanate na Kadhafi donc chargé d'affaires atika la wana ezali donc diplomatie ko zanga te mais faut ba gena ndenge donc ya na ndenge penza ba grand boule donc Sassou Nguesso yo ko jamais na Kagame bien parce que Kagame azotia contre-temps na mwana na yo na leki na yo président Fachi Béton mais ozo sala na ba masolo moko boye ozo solo na bien ozo tekele ba mabele moko boye bi ke à partir kuna ba ko kota côté na biso non toboité ata diplomatie ça mais faut tchaka na boule no ke Fachi Béton azali ndeko na yo ko leka Kagame. Yawana lelo to bandi ko comprendre te ce qui ndenge nini donc oyaki na yebi que président donc président de la République Fachi Béton azali donc fin diplomate ye penza akola na politique banda bomo na ti akola yebi donc ye likambo koko zala oyebi ki asa loba ke ye azali na don moko boye donc bino bozo boule neti soki boye ye moko donc soka telika muta comprendre. Et moi surtout ce que j'ai comme je dirais donc c'est de vite connaître les gens. Quand je connais une personne, j'essaye vraiment de mieux la connaître, de savoir qu'est-ce qui lui plaît, qu'est-ce qui lui plaît pas. Enfin, j'ai toujours eu ce don-là, de très bien connaître les gens. C'est pour ça que beaucoup pensent que je me fais avoir, mais en réalité, non. Parce que même quand quelqu'un pense qu'il est plus malin, oui, moi je sais qu'il pense ça et je sais à quel moment il va déchanter quoi. Donc voilà, donc je me trompe rarement. Donc ndenge président de la République azana ça comprenant que yoza ndenge nini parce que au moins netika azo baté atimba ko sakanata azo baté yo jamais okoki kozala bien na Kagame au moment où Kagame a otia biso ba contre-temps président Sassou donc jamais okokozana na Kagame bien et puis toujours bana président de la République Fachi président na biso omuni na politique mwana mukie papa toyebi na âge ezali na mais soko bozo sala masolo moko politique eza politique eza nit na football mwana mukie akocho pe chobo mukolo ati chobo asopi yo ati pe bi donc président Sassou Nguesso soki aza bien na biso soki aza pe bien na biso te donc ekosimba kapete donc ekozaka misiki kaka ekosimba te toyebi kala ti biso na Congo Brazzaville na l'ère Mobutu na l'ère ya Marien Ngouabi Marien Ngouabi yango yana ba neti Mobutu alagisaki Mobutu atindi ba mirage kaka et survolé kaka Congo Brazzaville kaka lobi donc lobi to mona président Marien Ngouabi ayena Kisasa ayemba mona Kisasa lati rouge bato akala ba yeba masola di rouge ayemba moko ayeko ko pesa explication pa ya VS school le maréchal pa abondela et donc ça jeté masola donc Sassou Nguesso toujours comprendre que azoye la pebiso ba contre-temps soka yebo sola gi bien président de la République to sepeli mais soki a solo la gi bien te président de la République donc ezama solo ya football et puis na bandingi personne to landi pe na ndingi penza ba logique président Sassou Nguesso azande mona yote président de la République président Sassou Nguesso déjà dictateur alongola donc mutu azalaki liboso pona ki penza na élection donc lisuba yem taganeki ba élection penza na ndenge normal ti ba français pona makamba pétrole ye longoli lisuba pesi Sassou Nguesso arme à côté na pouvoir ndenge na biso to masolo bato bayebi masolo bayebi donc Sassou azwa pouvoir na arme alongola lisuba mutu votaye donc démocratiquement alongola ya kota na arme na et puis il pas un dictateur donc yo na président Sassou Nguesso eza marque mon côté bozande mon côté mais azali voisin na biso ngambu donc aza papa no aza yaya na yo donc okoko tika été mais ceux qui président Sassou Nguesso zo ele biso ba contre-temps donc président de la République il faut football kaka donc vraiment football parce que donc Sassou Nguesso akoki kozala bien
na Kagame koleka bisote. Et puis ça sungesu mabele côté autre tonga pon wana. Donc côté wana yo zote ke lango soki mabela wana Rwanda. Boule les anini po ba côté la rabiso. Tozo boule déjà que ba msusu donc bazo kota à partir akuna bazo côté la rabiso. Ça sungesu il faut yebisa biso clair. Donc to boyi donc hypocrisie yebisa biso clair. Ozali na biso te magicien moraloba, c'est lui qui n'est pas avec nous et contre nous. Donc to lingi susu ba mindonto te président na biso fachi azo sala tout. Azo moindenga bongisi alongole batna arma zo sala tout que mboka na ye ke ndeka liboso. Donc ceux qui mutu ya musika to qu'on comprendre mais muta pembeni net yo sasungesu o sala ba makamoko boye en 4 minutes donc ba makamoko parce que bino ba na kana boza bataba science wana boza bataba masolo wana donc na kati ba biloko na bilo msu ba convention na bino donc sengi ke muninga soka sengio et de koko boyate donc yango na le fallait venir notre bêta seti na makambo wana mais to marquer des impôts na biso publicitaire. Donc restez connectés sur Cléboa original, on revient tout de suite. Oui, na yebisaki bino na kati ya Paris na Aubervilliers awa mubimba mbisi esala makakaka na Galaxy Mambo ata ukei suka uzunga na Galaxy Mambo petite histoire ya mbisi na kati ya Putu awa c'est la Galaxy Mambo. Papa mama olingi olia mbisi ya munene oyo ki mambangu na 137 rue André Karma na 93 300 na Aubervilliers oza mobimba. Ah, restaurant Galaxy Mambo awa na mikili ya poto kolia poisson frais nde secret na bino. Tala poisson tala nde babimisi yango tande baningeli ya matungulu kitoko yo wapi ekei saveur savonnier Savigne, biso na aussi sangonga moko fona benga bat misusu. Au numéro 137 rue André Carman à Aubervilliers, composez vite les 07 53 28 89 07. Sepela TV ezali décodeur ya Banamboka. Sepela TV différence nango ezali na ba décodeur mususu oto zalaka nango na kati ya ndaku. Sepela TV botala ngo ezaka mukie. Eza mukie olingi ko voyager ozu yango o voyager nango. Parce que ba décodeur obiso to zalaka nango evandika na ndaku mais Sepela TV déjà eza mukie botala ozu o kolisi yango ka na poche na kosi na poche à veste o voyager o memi yango partout dans le monde ici ka zo kende. Donc ozaka na besoin ya câble HDMI courant na internet. Internet est comme partout, courant est partout. Donc ils en a plus de 500 chaînes yo surtout ya kitoko. Bilengi ba choix ya congolais kaka mutaoye bango. Donc congolais kaka mutaye bango. Congolais kaka mutaoye ba elengi nini yo kaka. Donc congolais kaka mutaye bango. Donc c'est Sepela TV ça ya Banamboka. Bozwa abonnement nango okozwa ngo ya ne mobimba okozwa ngo pe par mois. Au bengi bango na ba numéro na bango bozali komona. Donc Sepela TV ezali décodeur ya yo ya ngai. Donc ezali ya bétranger te ezali ya Banamboka. Avec Sepela TV tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bienvenue dans le monde de Sepela TV. Sepela TV est le décodeur qui vous permet de suivre les chaînes du Congo en direct de la diaspora. Wami Business, votre agence de fret maritime et aérienne. Vend des produits importés, lait de beauté, vin rouge, blanc, rosé, sel, sucre, désodorisant, eau de javel, savon de Marseille, casseroles et divers articles. À Kinshasa, nous sommes sur l'avenue Maringa 83, direction Assosa dans la commune de Kassavu. Pour plus de contacts, appelez-nous au plus 243 85 018 22 17 0033 75 80 96 032. Wami Business, toujours la qualité. Sur Paris, nous sommes au 5 boulevard Ornano 75 018. Wami Business avec Mama Mireille Wankaki, toujours la qualité. Chez Elbito Coiffure, toujours, ça marche comme ça là, avec l'expédition là. Toujours.
Salon No. 1. C'est Elbito Coiffure. Tu coiffes avec sourire, tu coiffes avec noblesse. C'est Elbito Coiffure. Mobotolanda, donc on a basé partenaire Nabiso Nakati, il y a Clébois original 5 minutes avec César Ngadi. Donc Tobandaki Koloba Makambo, il y a président Nabiso na président Sassou Nguesso. Président Sassou Nguesso, donc Tolingi Ozala Claire, ou bien Ozana Biso, ou bien Ozalina Bisoté. Tolingi Toyeba. Tout à la claire, vraiment, je m'en doute que tant qu'il y a président de la République, Bobenganaki, Bosolo, qui va ma campagne, et ça, au coquille, que ça est la bisoté, que ça est la biso, aux os, la biso, j'ai moko ya simatima. Et ça allait bien parce que biso mboka na biso na bino, et kangama, donc, toko, qui est beaucoup, qui est côté mon président de la République, qui fait, bobeti pengwaka, donc, bah, me suspect, bah, comprendre, était. Donc, tolingi to eba oza na position moko. Donc, obi oza na biso, obi oza na Kagame. Kagame, donc, tolinga ka ete, bo ebi makambazo sa la biso, tozali na stabilité te na este, po azora ba plan na biso, ba minéré na biso. Donc, yo mutandeng wana okoki jamais ko coopéraka na ye, okoki ko coopérer na ete, parce que azali mutu azo tia biso ba contre-temps, c'est contre-temps. Donc, yamana lelo tolinga ka to beta sete, to tout na Sassou Nguesso, tout na ye soki azali na biso ou bien azali na Kagame. Pona côté moko ezala clair to comprendre ou bien azala na biso ou bien azala na Kagame parce que tozali ko comprendre te tozomona neti. Donc vraiment émission alelo ezala ika poto vendre la masolo nato mettre en clair donc batuba landa biso et puis batu belé ba yebi masolo ngo. Donc il fallait 5 minutes et vendre la eloba makambuana. Donc vraiment to commis presque à la fin de l'émission na biso ndengena loba que je vous laisse les soins d'en tirer vos conclusions et de me faire parvenir vos commentaires comme d'ailleurs vous en avez l'habitude. Ceux qui to commis na suka boyebi kaka to pesa gambote na base ezali donc bato batala rabiso ba eda rabiso ba partageaka ba vidéo na biso to bandra toujours na Londres mais avant tout banda masolo tozali ko pesa bon et joyeux anniversaire pe toza na kata Londres na Christian Yeye petit nanga mampala Christian Yeye petit nanga ya Montikil Christian Yeye donc bon et joyeux anniversaire na yo donc nzamba batela yo au zoab anniversaire vraiment et belé toujours dans le même registre tous allez couper ça bon et joyeux anniversaire na le grand auteur compositeur Serge Moulosso on a mon album a 25 chansons petit nanga 25 chansons au pesa taba douté yesoka yembeli mutozo sentir penza zoemba donc ba sourcil la mutuana zola mutuana donc aroya penza a étudier mutuana ndenza eza tekenete aba yembelo njembo moko zolo bana ngoma kamba mbisi ba kotioka na kati mais il Serge Moulosso ba njembo salaka au sentir penza ke ba yembeli mutu boy. Bisi biso bolingo mwana yo Bijou sayala ninyango ekosi yo ibongaki yo yebisanga libosonga na yeba wana likambo te okosi ngai ozelinga na kende bongo botama papu obebisi biso alliance mwana yo Bijou sayala ninyango ekosi yo ibongaki yo yebisanga libosonga na yeba wana likambo te okosi ngai ozelinga na kende bongo botama papu talobetinga bata ya bolingo nayebi nde malamu parinde ekosi yo
kasi likambo te tokomonana ata na suka molongo. Talobetinga bata ya bolingo nayebi nde malamu palinde ekosio kasi likambo te tokomonana ata na suka molongo. Wapi fidélité olakelaki nga bijou de mon cœur ninyango ekosio kaka compréhension ezangi nga na yo nakomi zoba mpona susi na yo aliansa nga na yo fami mobimba eyeba lelo ekomi somo na miso ya bato lisolo yanga na yo. Nalingaki ko pesa ba bon et joyeux anniversaire Serge Moulos. Donc ce côté na ba remerciement na biso to banda toujours ndek boyebi na Londres toujours pesa honorable Jean Moutala, merci na nyoso tout ça la rapport na 5 minutes avec ses engagements toujours na kata Londres to zali ko pesa donc Maria la beauté naturelle, merci na nyoso tout au ça la rapport na 5 minutes avec ses engagements to kei na kati ya Espagne sika vrai chéri na ndenga muketa za la vrai chéri Beloti Mavungu, vrai chéri Beloti Mavungu, merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toujours na Catalan tozali kopé ça donc Jano Matundu, merci Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi toya na kata Paris pour kopé ça Roger Ebenga masananga chi qui a coupé Roger Ebenga papa Ebenga donc Roger Ebenga merci. Nanyo surtout au sala rapport na 5 minutes avec César Ngadi Paris toujours, Tokopé, ça Fifi Filofaria, l'homme à la Mercedes, très propre, Fifi Filofaria. Merci Daniel surtout au sale rapport, na 5 minutes avec César Ngadito. Tikali toujours, on a qu'à Paris pour nous ça. L'administrateur Chai Mokenge Chai, Wabalengela, mon voisin Chai Mokenge Chai. Merci Daniel surtout au sale rapport, na 5 minutes avec César Ngadi na Canada, Tokopé Sambot na Babi Kisinga, merci Daniel surtout au sale rapport, na 5 minutes avec César Ngadi et puis Tokopé ça Jérémy Kuna toujours administrateur Jérémy Kuna. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Tokopé ça Mbote na Babi Lumumba, petit frère propre Babi Lumumba. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi Toké na Katia Belgique pour nous ça Poutou de Yalola. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Dekos Mukoko na Katia Belgique. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Serge Palmi. Merci Nanyo surtout au sale rapport na 5 minutes avec César Ngadi. Donc to komi na souka ya émission na biso to souki sera toujours na Dokotolo na biso Jean-Paul Jamba oyo to senga kanabino bolanda émission na ye parlons santé avant to souki sa nazali ko yebisa bino ke ba direct ya ba télévision nyo surtout il faut bolanda kango na Chamalo bezali kaka chaîne ya Cléboa original Chamalo bezwa ba direct ya ba télévision donc bolandaka donc vraiment gradimu ya na ba direct na nyo surtout asalaka na Chamalo. Donc c'est ainsi que s'achève ce 5 minutes avec César Ngadi. Merci de l'avoir suivi. J'aurai le grand plaisir de vous retrouver dans 24 heures pour un nouveau numéro. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. Bobo Samate, Kanambe, Akozwa, Masolo, Nambunchu, Penadikos. On doit mettre sur pied et mettre dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut déconstruire. C'est vrai, tu vas